Personne m'a conduit, au monde qui est bien. Ailleurs, il y a Fali avant. On va te là qui a donc malambo est bien. Ah bon? Gideline mon conduit. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka ya bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit. Voilà, Balobi, avion est quitté déjà, avec déjà dans ma belée. Alors, bon, mon bino moko délégation, il y a Batoubaye vraiment belé ko yamba fali pour pas décaper la merveille. Alors, nakati avion, tout le monde bon ba image ezali fali pour pas bina filé bazan nakati avion. Non les temps les sages pe azan nakati ya délégation. Alors, tozo continuer na biso ka ndenge tozo kende kaka. Mbutalika suna ebite soko koya za micro to sola parce que aweza ko inda na kati aéroport ya Njili Mbutalika su na ebite climat ya population au monde yango comment bon ngakutu atana che commentaire atana che commentaire te et c'est mon ami ni so batu moni caméra et la Macron osé balakisi batu oh na moni noli yaka ukima bisate Noli yaka oya vyo moko na fali na bila file. Noli tambo yaka noli. Les sages. Ah yo le mi ba avion. Sote kawana. Noli ah. Noli ape magate mbuta bandena ba question na. Avant fallait quitter avant tous image fallait tous déjà délégation une forte délégation donc tena bien affilé champion du Capella champion pas une carte de délégation oui abeta la carte de stade abeta non les longola dans chapeau non on chapeau et ça la fatigue non les boss Tanguy Brice Lulendo le seul congolais ami de Bill Gates. Le boss Tanguy Brice Lulendo avec Gago Togo na Angola na bina filé le 5 novembre. Abi bina filé ça producteur. Il ça va somba soubiete ngamo na somba bi. Non li excusez mais quand expliquer biso na no oya vraiment on a fallu na bina filé na kati ba fanda ki na place VIP ou bien non, tu ne l'as pas en fait, baby, tu as la business class, tu as la place économique, premium pesali, et puis la première classe, hein,
Donc bango bina filé fallait avoir la première classe pénale. Donc battu avec la première classe. Batusko eleke la bango kenolita mboyeka les mêmes jours. Même avion a fallu pour pas. Même avion a. Les artistes na biso. C'est que les gens battent ba côte saken, battent ba mambo biso. Auto salara, battent ba ba na bangote. On a un journaliste. Na chroniqueur musala ngeza information. Sur information moi quelque part, il faut na luka information. C'est comme ça batune ba moment au sala erreur wana musala. Biso to luka informateur za ba chasseur d'image. Donc événement ezali, pourquoi pas na malgré tout les production temte somelinga bien. Ngapena chef d'entreprise, un chef de chaîne. Voilà, tu as besoin de rattraper nos sabi. Naïe, en même temps, naïe pour un événement le 29. Parce que quand même journaliste natif dans le stade de Belé. Pourquoi pas rater stade? Il a fallu pourquoi. Voilà sa fierté. À mon amour, il faut se donner de la force. C'est un jeune comme nous. Bien sûr, il a félicité Fali pour pas na félicitations pour na disque d'or naé. Mettez là toki na PC Mbote. Déjà ebi donc tu as na TJ. Mbote pardon. Yo sala na poto expliquer biso dans l'histoire disque d'or. Selon disque d'or a fallu PC maman na polémique. Est-ce que ça disque d'or ya liboso un artiste congolais vivant à Kinshasa a joué ou bien Tokolo bandeli par rapport à polémique ya ba disque d'or akala na disque d'or fallait azui et ça biso moi différence yo mutoza na poto disque d'or fallait azui na si na salle moi analyse moko avec des amis on a essayé de parler de définir même Snap et là qui signe te expliquer comment est-ce que Snap a attribué à Rabat disque d'or naé de l'axi ma modalité tout est allé fallait azui disque d'or na Snap est certifié c'est une première pour un artiste congolais parce que Snap est déjà créé il y a longtemps mais et comme il est certifié artiste je crois depuis 2010 c'est une beau sanité depuis 1974 bah on a une date de création là et ça a été certifié en 1920 non 1922 que certifié artiste il y a téléchargement et tout oui il y a téléchargement Snap a certifié déjà à travers les producteurs et tout ça à travers Raza entouré de Sony Music c'est un syndicat voilà ça syndicat c'est quoi la différence c'est ça pour la première fois un artiste congolais a un disque d'or certifié na Snap au côté au Moni et ça fallait là donc ça artiste à liboso selon information zo pesa biso bien sûr mais non na bien artiste à liboso artiste musus bazwa na bango ba disque d'or ou les occasions les musus ba pesi producteur remettre na artiste soit na concert na conscience à producteur ouais voilà série ya ba vente au teba ya ba CD et tu mais les lots vente et comment ya ba téléchargement faut sommer na Spotify Amazon Music ba iTunes et c'est belé vente les 10 heures tant on vente et mon et ça on a noir sur blanc au monde o asombi o azote kate les lots ba kosa souster mutunyos ba monde o ateki o azote kate o azabo physique exact toujours est-ce que dans les temps dans les temps journaliste amnene vivant en France ken fola zo bagage pardon vraiment que ça soit à moi 15 minutes naebi pesa biso na moi précision mokende moneli ba masola disque d'or on ndenge ezokende est-ce qu'après fali tokozwa chance ya ba musicien msusu pe bazwa ba disque d'or wana na moi ba ne ezokende mais ezaka oui c'est possible pourquoi pas disque d'or ezaka faut sa musique na bien faut teka faut pas somma parce que les Congolais ne consomment pas Congolais ba somba kate Congolais ya koti na YouTube atali asuki na point bas tu me souviens quand ça téléchargement ça que clip na YouTube au côté que téléchargement télécharger clip à batou au temps on a CD ou bien on a pirate il y a piraterie on comprend ça il y a pas ça télécharger acheter kosomba au pena bo 1 euro au sombi signalons gens que na YouTube on a ils ont la branche pour YouTube musique kuna ba yoka na streaming ne ba yoka na Spotify na ba voilà donc comme appelé bongo vente monsieur ça appelé bongo bien en streaming le fait de regarder il y a retard et ça la pique artiste à Zalanini à côté quoi selon climat bakinois un truc et ça la race nepte et ça la peine IPFI attention on est pour indépendant et ça bateau bazana syndicat snepte mais curieusement même la IPFI wana congolais pas certifié
Donc même ikuna congolais. Kuna peut pas indépendant congolais à certifié. OK. Ba musicien congolais ba ça la effort, ba ça la effort. Bien, album a bien to ba te kana public ko ba consommer. Na public ko consommer. Ko internationaliser musique na biso et kende libanda et toucher na bateau yo ba na sensibilité. Siko po ba artiste congolais ba ça la effort pour toucher public wo esombaka. Ba ko ça net effort nini? Kande basala depuis quand ne basa musique eza lelo affronter public ko basomba eza mambeza na ndenge belé ko sa musique bien o ezaka non seulement ka biso ba congolais mais musique muso ko beta pe musique traditionnelle et qui peut impacter pe donc to ba ndé nini okozana manager bien kozana un bon producteur ozana label moko bien o ko mema musique na partout ba to royo kayo non le tambo ofandi na fallait pour pas 10 heures de temps na kacha vol na habité ne ba traiter fallait pour pas orgueil na habité o eza première fois peut-être matina na fallait pour pas avion oui o eza première photo ça vol est-ce que ndenge bo tamboli na fallait pour pas ndenge ozela ka fallait liboso na ndenge bo fallait 10 heures de temps est-ce que bon 10 heures de temps to va pena to va ni 10 heures quand même il y a za place là montant fatina quelques minutes au sololi on pas peut temps à repos vous comprenez il faut les rabongo yo voyager oui ndeza OK ndenge solo mo yo fandi pe et après matomo na muna la sensibilité voilà ndenge bato bateta fallait orgueil parce que o expliquer biso lobi o soit qui peut ya ko ya sola na fallait moi mbote ya félicité et ça là qui au moins ba boudation qui no litambo azala na ba artiste boye azala ki na événement batu boye déjà ngaso na ina problème ni na ngate na ya verrier déjà na âge na zaleki az artiste na biso c'est une star nga na journaliste na mi déjà na âge na nga na za bien éduqué déjà l'éducation na ce na bi na la problème na mutu ou bien na froid ou bien na la problème na obanga ko na mutu na affronter été fallait ta la biso za to na image ezali je peux te donner les images donc ils sont les gars côté voilà donc ezate ke funa ya bena tsaba to mona non bato na basaba mawelisa baninga ba match vu nga za na tana nité mais fallait ebi na ye verrier na so na a est-ce que abetaki biloko te nezala aigle oyo pese mbota sene tayebi yo te wana makambo na biso bitozoli yango te koyeba ta salaki yo te neti ayebi yo te banga te ndenge nini OK otomona ba artiste mosusu akoyeba nga ayebi ke ezala na bakam mosusu mais asali yo mwa charisme mo boye neti butu soki so asali charisme wana edépend na ye mais asali yango te en tout cas tosololi félicitations je voulais na biselo na bisana ba que je voulais te féliciter na pringa moko boye na présence de vif comme ça j'ai vu ça biso ambiance na vie le kande to moni bien na Philippe azana na business Philippe na business parce que bakanga ki photo voilà bakangi photo des alay na ndeni na photo bakangi photo voilà gros allem monsieur za numéro 3 ou aza numéro 10 ou aza numéro 5 ça dépend mais fallait zaki liboso kuna bina fila za boye puis abiso to landa mix voilà to landa mika na mulu yo na kati économique bango na kati business papa nolite tangi Brice Lulendo appelé moi na tangi Brice image ali ya osamba na ngote mais le plus important ce qui avion koyaki tonga to kufa biso nyaso notre histoire au nom de Jésus soki mais to komi déjà ce que komaki bango va se rappeler que journaliste moko kufaka au nom de Jésus na filé la bataille et consort Dieu merci toyé pas ensemble vraiment donc image à public était parce que bien après la CPL ko voyager na bana mboka boye artiste biso en trois il y avait une bonne ambiance bato télé mabako il fallait quand ba photo na bato na kati avion en sola mollet tout ça tout ce na Brazza bato pe baye akini ba photo il prend son temps de parler de discuter avec tout le monde ba avion ozomona ebele na si tozo bango ka air fallait moko abima basali baye awa depuis 10 heures du matin tokokisi ti 20 heures eloko nini esali boumela eloko nini esali boumela makasi boye vol na biso ezaki modifié en fait na dernière minute au lieu to kita to mbamo Kinshasa to longa 10 heures to koma 17 heures et quelques vol ba changer ba komel biso to ba texto que vol et ça là exceptionnellement et ça la scale na Brazzaville état to su ngwana donc to legi par Brazzaville to Kinshasa selon ngo tala atmosphère okitisi makolo na Kinshasa atmosphère ya ba wario ndenge yo moko tali
ezolobeloni par rapport à événement ya stade de martyrs. Accueil mo chaleureux. OK. Non tout là ce que na kin sensibilisation non eza kitoko makasi. Voilà parce que tout moni ba conférence de presse pene salami pinate jusque là on te stratégie tene bino roi vous prévenir parce qu'il y a poto pe faire salama et ça moi contre-temps moi retard moi pe samaki mais je crois que comme on est sur place ces conférences les alliés en tout cas na que tous à la bisonneuse pourquoi pas te prendre on a moi ta muke il faut que on bagage na éviter est-ce que les 29 dans l'étambu rozala na biso ou bien ça va programme non mususu zokende a rozala wana pona culture na biso pona musique congolaise nous litambo rozala na pona mwana mboka un digne fils du pays qui va jouer un grand concert au stade de Martin, le stade de la Pentecôte de Babengango. Nous les osons. Na ndenge pe ya CV na ngai. Na bac sera ba CV. Il aura bac plus 1, bac plus 2. C'est na commune na za sur na stade afali et ça ngalo là 5 stades. Le journaliste au score oninga ya alongola. Ngala bac sera. OK. C'est-à-dire que ngala za batu batsa ba catégoriser biso na lomo. Alors que la presse ndenge l'éthique et la déontologie ba biso au milieu du village cause en a tendance cause la toujours neutre. Encore une fois, nous liaisons l'axaké, Aza on a pour l'artiste, on sollicite bisoto ya, on fait les jobs, on fait le taf. Nous les avons ouvert pour l'artiste, nous avons XT, Aza YT, mais Aza on a pour la culture ya Congo. Mais yo pour tambola trop, c'est comme ça il y a ça un événement mon côté zoleka. Même il y a poto ya mettre game sur mon stade. Vous allez toujours dans des événements surtout dans l'état. Est-ce que ça va bon à YouTube ou bien aux abattements vous allez la scène bien entouré yo mo pe ko linga musala mo batu mususu ngongo rozwa ken moi 1000 euros moi 2000 somba billet na yo ngo somba ngo basket les mususu mo nganda o ba champagne mais non li azo préféré na ye attendre na billet quelques informations à se déplacer. Babi l'argent appelle l'argent. Le bogo est pesara. Yango peswa. So bimisate. Oko tsapete. Biso to bimape au mona. Ken ah noli au déplacement. Nous là c'est place moi 6000. OK bo Jimmy Belao. Ah noli lupang mo ba ye bito. Jimmy Belao. Ah, malgré ça, on a fait ici dans miniature. Jimmy Belao, on a libre. Vous avez là, mais combien? Moi 3000, moi 4, moi 5000. Yo sommes arrivés à sous 2500, 3000. Mais quand on a câblé au moins 5000, 6000. Bah si y a Moulex Aigle Noir, bah ça quand même. On a bien entouré. Bah même Miline Zemba, tous pépé à Péto, il y a un bétol. Voilà. On a bien entouré. Côté on a coutu. Tu rebêtes ma où est alibié. C'est jour à Kinshasa. Na rebêtes. Moni boss, tangi boss lulendo. La moni bokangega, yo na mbuta bobombi. Bozo fongo la fenêtre. Yo lo bande kaka na rapporto que na roté ya na lingisco porte yo que na raté apona son bagage en tout cas bandeko merci beaucoup en tout cas merci Noli félicitations à Moussala en tout cas merci na moni pe yo pe concept kitoko vraiment na moni concept liboke kitoko liboke Noli tozo tant journée ya so la masolo kosangana eleki kokabwana voilà liboke station nini ya sola masolo stade o ndenge ezoleka na komi boye tokomi tala te RD tokomi ba 20h sur 21h donc tout ça la biso la semaine ngi totikelo mois 2 jours tamo na Kinshasa la climat après to sola masolo stade ya ndenge mo ya munene na osala moi na ya rapé boye j'ai un grand événement que j'organise pour la diaspora l'année prochaine et abna signature moi makasi bat ba mo na to ça mo ba mais on comprend trop dévoiler, trop divulguer projet en athée, mais bande quoi presse, journaliste, chroniqueur, masse tout animateur, au bas sala musal roi biso, on a fier au monde moko ya bango a osé organiser le coin. Merci beaucoup. Pas juste ma TTC Eric Poulet de Lausanne et Nani Sousou. Cynthia Maïta la couleur d'origine. Concentre-toi dans la promotion. Yo bandé Ken a tenu héritier, mais tout le monde est héritier. Merci. Merci beaucoup de continuer. Il fallait pour pas Zobima et ça la biso bien en tout cas mon vieux Ogi Kingombe na Lubumbashi Gari Wale GI
Ser Pauline Lumumba RDC Monde nasi ozolanda biso Adel Joko baku danger Clarisse Tanga Muyembi yo yebi vraiment sinale pe batu nazo tinda bino boko ta la chaîne moko 90% football 90% football 90% football les bota na biso na ma culture bango pena baza spécialisé dans l'analyse ya sport ya foot. OK Alors buta présentera émission wana eza Joseph Bokeli OK oza pona bino ayambelaki bino Gabriel Zakwani oboyebi international soit Léopard et puis Francis Mwambazo ya prochain numéro donc beaucoup tabotala en tout cas Raissa big up à toi. Merci beaucoup. Alors tokata tozasko accueil ya bawarion FBT Misalande FBT Misalande Fikipo Boss Paul Fikipo Goma Matadi Wapi Kin donc Nigeria Afrique du Sud partout. En tout cas commandant Misalande Bazik Kalala en tout cas na pesi bambote mbote alikasu dans mon to stopper teke ndozela pena fali ninga ko bima pena poto yelinde yango to yelinde yango en tout cas sali biso bien Gauthier Ngimbi oze Galina oze Talina Galina en tout cas wisi ya le grand monteur toujours makambo to yeli yango botala ndenge bawara bayamba fali kupa mbote na besenga nde balondo tozane wana bato koma Coco de la Sobosani na Coco de la So opéra ipaza wana donc apesi bango bambote mpo baotala biso de loin nde batelemi wana sikoyebi ke kini pena couleur échange tobandai na mbula va fala kita mais ere akiti mbula ekatani mbala moko automatique mbula ekatani vraiment elakisi tentation oyo eyaki vraiment nzambe asali donc il fallait ana gwana ye donc defa te donc tokendeka tozwa accueil bawarion bakoyamba fali ndeni ser nanga Pauline Lumumba ve luzo mbata en tout cas tokende totala makambo yango eleka ndenge nini. Merci beaucoup. Donc vous comprenez que Lelo, vous comprenez que Congo est co accepter une légende, icône, il y a musique à Congo, l'homme de disque d'or Fally Ipupa. Ah, tout ça dans l'aéroport international. Il est là, Fally Ipupa, il est là. Bessengane Balondo. Donc, Valdi,
ton retourné le stade des martyrs. Il va retourner, l'artiste est là. Il va retourner le stade des martyrs. Il est là. Pour parler que match c'est ça ma bé. Donc Fally pour prendre la carte à Kinshasa. Fally la carte à Kinshasa. Ah ton carte à l'aéroport. Mingo ba ya ya. Tout la nenga mo biso to mona. Tomoni malgré qu'annonçaki te ka ba royamba mais ba warrior en dépit à makamna bango ba ça l'effort il y a quoi abriter les liens pas seulement des warriors mais le monde a bonne musique tous les Congolais on va linga bonne musique ben ko soutenir Fally Ipupa parce que awa ça le bigo balader na tuni batoza fana nani abinanga na fan ya JB fan ya Wera mais na ye ko soutenir Fally Ipupa mais pour arriver à Fally Ipupa oza mettre le go aux arabes les arabes liboso mais Fally Ipupa nous a prouvé que de quoi il est capable. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour soutenir l'artiste. Nous allons soutenir Wenge, nous allons soutenir Fally Ipupa, parce que ce 29 octobre, c'est un date historique où les Congolais comprennent que Fally, c'est un aigle en fait. Et nous sommes là pour soutenir l'artiste. Et il est là. Fally Ipupa handicapé. Vraiment. Depuis 10 heures, on depuis 10 heures. Depuis 6 heures. Depuis 6 heures, 5 heures, 7 heures basé à 5 heures, depuis 3 heures basali, depuis 4 heures basali. 4 heures du matin, 4 heures du matin. Yaka tukata uzabavia batu nyonso tozabavia batu abetina likofi bosa malembe papa bosa malembe papa bosa banja de l'ordre bosa malembe ouais comprenez que c'est Fally Ipupa na kata Congo atiki mboka pendant très longtemps osa retourne na kata mboka donc comprenez que ce n'est pas facile mais les Congolais sont tellement motivés. Pour ça, en tout cas, tu as vu qu'à l'aéroport, et c'est ce qu'il fallait s'en amener Beko. Ouais. Donc ça, on a toujours, dans mon IP, j'aime. Atiki ndeko na été en dépit à nyoso moi liloba to mondenge foule ko yamba Fally malgré que annosaki te ke ba ya rozoyer mais ba warrior na ba fanatique ya bonne musique ba eti na aéroport ya jeune ngai lo na kamwe kaka mbula vene bandaki depuis moi mais bato bazaka ebele pe baboyi kokende bazobakisa mara du jour des heures aux heures. En tout cas félicitations na ba warrior balaxi pena bolingo nga na moni bo pencher plus caméra côté on a parce azobima po mutuka yango déjà et pour ça déjà do azobima donc liloba na ngara yango wana adwaki wele GI tozela o gari wele l'exécutif Kevin Bonyoli toujours l'ami intime de l'aristocratie l'ennemi juré de la pauvreté en tout cas tozawana toujours Stone Mukendi continue caresse Stone Mukendi millionnaire Stone Mukendi rien à dire Stone Mukendi Stone Mukendi prêtre de prêtre Stone Mukendi kitoko problème ninyawa zela
Papa. Là, on est là au droit. Nebo. Tokei. Poussalaga, Tokei. Yapitozap. Banakat. Na tokete tozao, mtoto ono imani. Bloquez la portière, Lou. Mutuka ba Yoruba na kokena ngai eko ditondi déjà. Papa, tout est belé. Papa. Poto ke bela tikota kinga sa pena poto zoni. Nous yena bimazali boso. Zela zali boso. Nous libosala eh. Kitoko. Kitlembisa. Ouais. Bandi nayo zala bandi nayo. Kitoko. Ouais. Lembisa Lou, Lembisa, ouais. Fomola. Ouais. Yo lembisa la naga kadas na bango. Oyete. Simba batelemi ya. Biso tala posaka ya fali mutu busute. Fali kala mutu busute. Yoro swag. Alda. Personne m'a conduit, au monde qui est bien. Ailleurs, il y a Fali a on va te là qui a donc ma langue qui me dit. Ah bon? J'ai des lignes mon conduit. This is London. This is London City.